Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui a koloba ezali en tout cas tozanga raté toyaka pona koluka ko informer biso na ba news o ezali koleka partout dans le monde entier. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez B52, la mignonne officielle, Maman B52 vous demande gentiment, poliment de vous abonner, aimer, commenter, partager le lien et n'hésitez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. La grande famille de B52, famille Bota, je vous salue de partout où vous êtes, les Dinachou, le Pécha Lover, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit avant, nakota nanu na mozindo ya kobeta moi lisolo mukie ya film na biso balobi d'Acosta plaira. L'orgueil, hein? Bah, français, bah, le bango, l'orgueil précède quoi? La chute. Trop orgueilleux. Au soukana ko bamba, mapina boum. Muto amona kaka mutazo pesa mbote et mema histoire munene. Tala lelo oyo Davina asukisiye. Avant to beta moi lisolo mukie poto kota na moboku ya lisolo na biso ya lelo, j'espère que tu komona yango na titre déjà. Na tie déjà titre na biso na toko beta moi lisolo mukie ndeko na biso Raïs ba audio ya somo tebi pour l'instant ndeko na biso Raïs aza na Canada. Peyo po mboka malili encore mikolo ba biba osana ba moins 1. Raïs yo bon balobi mikolo na Canada ba moins 1 ba moins 2 ba bi Raïs azoko chauffer kuna donc veli chauffage sur chauffage avant to kota na lisolo ya Raïs na tchela biso ba audio oyo so panze internet na ngonga oyo. Rendez-vous eza moko la grande famille le 29 mars. Balobi le 29 mars mutu azangate 7 ans d'anniversaire ya Bellevue télévision na showbuzz. Balobi mutu nyonso tuzala wana $10 droit d'entrée et puis ce que lingi VIP bato ba fille à classe ba fille balingana bango tiazala alinga zanika donc $30 au soit un billet no ya VIP. Aux alawana très à l'aise. Biso pe bato so masu ba billet $10. Tozana biso pe à l'aise. Pour biso so do talarash au moko. Mais muto alingi azala overdose ya à l'aise. VIP ezawana $30. La grande famille de B52 tout moni lelo tochu kolanda 10e épisode ya film na biso second choix. D'Acosta. Mon surtout bando eke wapi. D'Acosta tikali stupéfait l'air Davina. Vous savez, Davina, c'est vraiment une grande artiste, hein. Davina, quand elle parle avec D'Acosta Boy, elle est à l'aise. Elle dit, bon, tu vois, c'est la façon dont on était ensemble, mais avant toi, tu m'avais pas donné le temps de réfléchir, machin. Elle a parlé et puis elle a fait comme les click and clack. Elle est partie. Mais à Bossaniolo Romoko, qu'elle a vu précise à ma bé. Davina Zolanda Bomengo ya papa Serge a habité qu'est-ce qui est derrière Worthy, to richesse ya papa Serge. Basimi balai déjà bakoufi. Maman ya ndeko na biso Maria et puis maman ya maman Milo. Ouazali mama ya Nikita et puis mama ya moi na ndeko na biso Tegra. Davina zo landelenga mbongo ba jeune fille ya lelo to koma assoiffé d'argent total a sous-souté que non boy avena D'Acosta ndako D'Acosta eza ngo mabete lobi na ngata muninga na e Priska lobi tu manques de rien ici ma chérie, tu peux rester ici. Abi non ba jeune garçon nanani machin. Na histoire oyo second choix la grande famille et pousser biso et pousser génération à l'élo ya ko réfléchir beaucoup plus davantage avant de prendre des décisions. La famille, avant de prendre des décisions, nous devons réfléchir, je nous demande
Oh, je vous supplie, je nous supplie. Film au second choix. Ce qui n'a pas été qui n'est pas dans Belle Vie Télévision. Banana premier épisode. Si l'autre on a 10e épisode. Au comprendre message ni Belle Vue à l'inga pesa. Belle Vue à l'inga juste à conscientiser le jeune, à conscientiser le parent. Kaba jeune te parce que mille autant ou moins ne maria a opc conseil malgré à moi mbanda mais maria banda o lobake maman na katanda kaza kwa rideau donc soki rideau e pasuki maman oyebi nengo tonga rideau te mpa soki mutazo le kana balabala to na kacha lopango a chemi suna na katanda ku a mona nyonso za en katanda donc maman za na rideau pour protéger sa maison donc pour protéger ta maison tu dois il faut osala endurer. Il faut aller dans la prière, associer ta maison parce que Bible le banabiso que moi si aza soki oza dans moi si oyo azoye ba ko maintenir ndako en tout cas ezalaka le kumu to esengo ya ba papa. Et ça pas pour rien. Baloba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que quand une femme attend à l'église, choki activité mon ezali et que ba maman ba telemi, bon mon activité wana eko kende higher and higher. Je vous dis la femme azana puissance moko ona e barate tangu Yesu alalisaka Adam makambu nini tangu asali Eve ayebisaka Jésus o esala biso basi toyebaka ba capacité na biso pe ba mobilité na biso te. La grande famille film o est poussé biso to réfléchir et poussé biso to yeba ndenge nini ya ko vivre. Oza lelo na fiancé na yo neti fiancé ya tonton pe le quoi Pierrot teka en tabac. Y a pas de sommet. Tiens, y a que de sortes de gens. Musala mon côté za zoba. Na bamboka ba paisa na batu ba sa musala obiso to benga na Congo a sentinelle. Mais muta oke ko sa sentinelle na ndaka mutu mais mbongo ba ofute na fin du mois ça lui permet ya roler sa famille ya refuta ndako ya reso mama ya reso ba courant et puis ya refuta ba facture. Donc c'est là nous montre qu'il y a pas de saut métier, il y a que de sortes de gens. La famille filme oyo était ya biso. D'accord, ta façon na sepeli tu plairas nano lelite okolela tokota siko na moboku ya likambo na biso la famille nazotie la biso audio boyo kaba audio famille ya mwasi ya ndeko na biso Raïs toyebi ye artiste et comédien famille na ye ba ye ko déclarer famille ya ndeko na biso Raïs balobi mwana na bango nenete et pourtant babandi lelo te nenete wana na Raïs babandi lelo te ngana oyeba na mona ba photo mo boy resa na Dubai banda ko kuta na Dubai to yebi banda ko kuta na Dubai baza relation moko eza ya lelo na lobité bandeko ya ndeko na biso Raïs balobi ndeko na bango mwasi baza na kanda pourquoi ndeko na bango mwasi ya kana Congo awa na Kinshasa akosi bango ke ayaka fête ya Pierrot Ndombasi tango balaka nzoka ndeko na biso tango ayaka na ekosala makambu ya libala na ye na Raïs potanga kozonga na Canada kuna ka ndenge zalaka déjà basali mariage civil awa na Kinshasa tango akomi kuna kotisi mikanda lelo o après quelques années makamyo Cécile ndeko na biso photo o bomone azali na kana photo o la chevido aza déjà kuna famille ya mwasi de bisibino bola na nomba audio plutôt kutana siko osambwisa ye kaka tokosambwisa ye kaka ye mobali nzala wana ndeko na biso aya awa na Kinshasa kokosa biso ke o aye témoin ya mariage ya Pierrot nzoka te biso kutu toyeba te akoma pe kutata na ndako te na hotel place azala kovanda nzoka yaka nde kobala Raïs wana mariage civil sans kutu famille ke eyeba po a déclarer Raïs wana mobali na ye amema ye na poto. Asala ba démarche na ye nde to sutuki ka nde bino pe bomona na raison nde bino bokomi olobela na nde biso nyonso to sutuki ke lelo Raïs aza na poto Raïs wana ye to bali ye ko bala ndeko na biso abali ye même pas aye ata na famille Mulubadux nalobi omoni Raïs wana za pasha aza na eloko te eloko esali Raïs eza kombo
kombo artistique wana ndazwi kombo wana nde ya Mati. Rais babandi kozwa en charge depuis 2022 pa ndeko na biso ya mwasi ndayaka azweli ye ndako abali ye abandi kofutela ye ndako azwa ya en charge azwa na famille na bango biso toyoka kaka lokwa toyoka kata musu tokanisa makambo lokuta nzoka makambo solo ela azwi wana azokoma pe c'est parti Canada, quitte dans ton pays va-t'en nayebi te quitte dans ton pays yango nzambe mutayebisaki po nzambe aloba na Abraham ye pa komi lisusu Abraham ya tangu na biso ya tangu ya grâce de komi ye ata $1 abimisi te. Donc via artiste ezaka bongo alingi mwasi na poto so batiela bango likasa na salo lemo ale babanda kosalela bango badepense ye makambo nyonso tu wana ye dezana tolingai tosala ye mabe mais mpona bien mpe kaka ya ndeko na biso yango totika ye biso toa basakata tokozongisa ye mpe awawa azongi paa na Congo na Kini pasha maboye azongi pa po azani pe ka awa kozonga pe na main chill po to anika pembeni na main chill awa se trouver na kati ya main chill boye pa choli pe lisusu ba yozwa ka ebemba pamba mama eyoka na pena eyoka na raisi wana tokomise na suka azela ndazana tokokende pa na bango tokofinga bango ba Mario bamemie na poto Mario baluba zanga ta sonye muta pasi TV kaka TV mandefu azela soto sisi awa tozokende pa na bango tokofinga mama bango azana koka ta soni te bamemie na poto yalinga mona biso kizenge merci azwa biso ka bayuma ndazu biso bayuma lokwa ndeko na biso memie na poto mais problème te biso pa tokosukisa likambo te ana Kinshasa bokomisa ngo na réseau na mona ngo bien bo biso pe tokokite pa bango tosala recherche tozaba na Kini tokosala recherche problème te asani oyo ese lokola lesi likasa na lolemo ndeko na biso asakana na ye soki bango baartiste basakana na basi nde bamema bango na poto na ndeko na biso problème te tokokende na ye pena ti na mboka atokokende na ye ti na mboka azela ye pasi alinga yokisa mama biso ye wane lobi alali te penanda zana tina tongo awa azolela Pierrette alake kutu mbongo ndaku yo wana zana balabala me yo raisi yo bamemi yo na poto pe munoko zo siam zela yo raisi yo zela ndokie. Voilà la grande famille, j'espère que tu kolanda vidéo audio pardon ya ndeko na biso ya famille ya ndeko na biso mwasi ya ndeko na biso Rais en tout cas eza pasi mingi na nyonso tu oyo botikela biso ba commentaire boyebisa biso lisumu nini ndeko na biso Rais asali parce que soki nga lelo na se décider na bengisa mobile na nga awa na Congo est-ce que ça faute ya mobile wana te c'est l'amour. C'est le problème des cœurs. J'ai une famille, j'ai mes responsabilités, malgré nako aider mobali nanga, mais je dois aussi prendre la part de responsabilité na libota nanga. En tout cas, là, je suis un peu véridique. Je suis là, na côté la Raïste, na côté la paix, famille à moi si ande konabiso Raïste, mais to lo ba makambu oye monana. Bazo finga Rais qui aza gigolo aza ba fingi bo landi binomo ba audio ndenge balobi la famille Congo en tout cas la grande famille, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez juste le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Maman B52 vous aime beaucoup, famille Libota kamata bipo. En tout cas rendez-vous na biso le 29 bozanga te na showbiz ngana kozala na mutali boso na webisa bino na zala na porte wana na telemi na ozela kaba fungu la porte pour na kota badina chou ba pesha love boza tous invités boya to sepela elongo balobi ba surprise agréable kozala to mona ki na ba affiche to moni Badakos et Tomoni Dakosta, Tomoni Décor, Tomoni Aïda, Tomoni Mama Kalunga. En tout cas, il y aura plein de monde au Baroyawana et vous à la journée Moko Oyo, il y a Essengo. Voilà.
Je vous aime de tout cœur. Ce qui est sous Christ wazongite ngai na bino tokokutana na mikolo mizali koya, mais je vous aime beaucoup. Nzamba pambola biso abakisela biso o ezangi. J'espère lobi tokotala lobi le 15. Ba bonne fête à Saint-Valentin, ba Valentin, ba Valentine. Ba bonne fête na bino bino de fêtaka. En tout cas ba bonne fête kanenge zalaka. Nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya. Bisous bye. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genet boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genet boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. naebite video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien
bienfait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olalaka te, produit oyo eza somnifère. Ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo kozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.